L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi je redescends ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, tu te de qui, de moi, de nous, pour toi je redescends ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino. Toye kotala lupango oyo eza na Kitambo na quartier Lisala. Donc quartier moro ya bien mais tozotala totali topesi mo image tobima na libanda na Prince Komoriko totala pe bon tozonga. Voilà donc awa toza na Prince Komoriko. Prince Komoriko yango à quelques minutes il y a boulevard tozonga na kati. Voilà donc awa ndaku toye kotala yango yo eza résidence ou eza ke mutu afandaka. Donc propriétaire azo évacué yango donc azo teka yango eza lupango moko donc eza résidence ou eza ke mokonza kovanda autorité kovanda donc na bandenge nyonso. Voilà donc ndeka bozomona lupango eza kitoko na lobaki toana commune ya Kitambo à 5 minutes ya boulevard Monjiba. Donc boulevard Monjiba eza boulevard oyo ebimi à partir ya Kitambo magasin ti okomana so des moutons ya Sosimat. Yango babenga boulevard Colonel Monjiba. Donc yango yo eza à 5 minutes na makolo. Soit na mutuka soit na makolo ndenge hormona mais estimation nango eza 5 minutes. Awa ndako oyo eza ndako moko récemment construite. Donc lupango eza munene, lupango ezali ya 22 mètres sur 25 mètres et demi. Na bandeli lupango eza 22 mètres sur 25 mètres et demi. Donc en termes de superficie biso mo to calculer eza vraiment munene. Donc eza ndako na kati eza 4 chambres, 4 salles de bain. Donc 4 chambres, dans chaque chambre eza la salle de bain na yango. Et puis eza na des salons. Donc on doit avoir double salon mais eza na des salons à part 4 salles de bain là, la chambre toi la salle de bain pour na visiter na couloir ou donc eza salle de bain universelle na couloir et ça a 5 salles de bain, des salons, cuisine moko, des magasins, bianderie, parking ya mituka yango yo, place toza awa donc parking yango yo a oza portail ya lupango pona obima mbala moko obimi okei. Donc oza ba voisin, bomona ba voisin, eza ba appartement, ba voisin ba fandaka donc ba appartement ya cher. Donc à toi na Kitambo à 5 minutes il y a colonel il y a boulevard Monjiba. Donc eza eloro moko ya ko welela kozwa soki ba moyen et monani soki ba moyen pesa melio ezelo kwa kozwa. Donc awa toi na semi jardin. Donc on a un jardin mais il y a semi parce qu'il y a des jardins où il y a jardin mais il y a taille. Ouais, donc jardin sur mesure. Jardin sur mesure. Ndaku yango donc ndaku eza vraiment kitoko. Ndaku eza donc eza nanu vraiment ndeka na lobaki 22 mètres sur 25 mètres et demi. Donc tout ça déjà au-delà de 500 mètres carrés. Après si structure ndaku na kati ndenge ezali to kota na katité parce que biloko ezali donc to côté na kati to filma mais image ya kati to rochate
pour toi bandeni na kosala o eza liboso na biso awa o mona na droite na biso eza toilette ya libanda pour na ba travailleurs donc toilette ya libanda liboso ndako yango yo elengi donc résidence oyo bomoni ke moyen to filmer et bien les athées vu que biloko ezali batie yango $700,000 à discuter donc $700,000 à discuter donc 20 mètres sur 25 ba o ba somar ba terrain na kitambo ba yebi prix à 20 mètres sur 25 donc on a résidence oyo donc c'est $700,000 à discuter donc le pan est bien ndako est bien oza biloko donc soki makambo ezali tosomba donc eza à discuter to banga prix na musika te ba document nyonso eza en bonne et due forme na bandeli $700,000 à discuter to na commune ya Kitambo na quartier Lisala donc quartier moro ya bien ba o ba yebi commune ya Kitambo très bien ndenge ezalaka donc yango yo avantage eza que aujourd'hui résidence oyo okoyeba kuvanda calmement et sûrement donc naba o nyos ba ozala intéressé to bengani numéro ezali bengi biso to kende to faire visiter et puis to koyeba ndenge ya ko évoluer donc le pan yango awa o ezana ndenge ya ciment place oyo ba cuisine ezali donc au porte à ciment ya cuisine bon mona ba voisin ndenge ba tomboli ba mai bonde ba tongi donc ils ont avantageux que sommes toujours place ba marambo eza bien place quartier eza évolué donc voilà un peu donc 4 chambres 4 salles de bain moro il y a ba visiteurs na couloir des salons cuisine des magasins voilà un peu la structure il y a le pango donc prix nango eza $700,000 commune de Kitambo merci beaucoup na ba onions ba kolanda vidéo oyo bonne chance à tout le monde bye bye à nous revoir sur la vidéo